Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television, etando ya bonsomi, etando ya bwania, etando ya bolamusi baindo na pongi mbote na bino lisusu ba landi minene ya émission Misala Miabato, solo émission Misala Miabato yekela masona likanisi penza ya koya okati ya mabota na bino pona kolakisa bino biteni na biteni bipai wapi misala mizali bongo ko salema na kati ya molongo na biso ya mokili na tina penza ya ko valoriser pe ko pesa lokumu na basali misala miango baye bazali ko pesa pe disusu kilo na kati ya mboka na biso Congo pambate émission Misala Miabato ekelami pona ko pesa lokumu wana na bango bato ya misala ya maboko kolakisa misala yango pe ko luka lisusu kotombola yango pambate bayo bakosala ka mosala wana bakomona ka bango lokola bazali bongo bato moko bazangi tina na kati ya mokili bamoni bato bali ko beta brick motamoni lokola azali moto moko azanga nzokande ezali epai o wapi azali komisunga pokwa pe kosunga lisusu bongo mabota na ye po lelo mingi ya bilenge basimbi na bango machette bakei na bango ko bunda babimisi makasi na bango na mai mazangi tina na esika bakende komolukela esika nini bakomosunga pona bolamu ya bomoi na bango de tala mokumba ye tozwa na nzela ya Vom Television pona koya lisusu kolakisa bino pe kosolola elongo na bandeko banso basali misala mia maboko na kati ya molongo na biso ya mokili tondi botondi na DG kwa mambu penza na bisika iye nyoso bazali na mokumba monene iba pesa biso poto ko kalisu penza kotambola na kati ya molongo mokili pona kolakisa pe kosolola na basali misala miango mia maboko émission na biso Misala Miabato ekoleka kabongo mokolo nyonso ya lundi na ngonga ya 19h pe rediffusion chaque vendredi na ngonga ya 16h bozala ka tango nyonso penza liboso etando ya bonsomi ya baindo Vom Television pona koluka bon kolanda maematina oyo kobima na kati ya émission Misala Miabato bomo mesano to kotambolaka biso moko te to kozalaka elongo na ndeko na ngai lipasa tata mazengo epai wapi to koyaka lisusu penza komokota na bango biteni nyonso pona koluka bisika misala mizali ko salema pe ko solola lisusu penza na baye bazali na makanti ya malonga ya kokela ba activité pona kotombola penza mosala tolobaka bozelaka biso na ba bureau climatisé te bozelaka biso na bisika o bokanisi te kasi biso bokozelaka biso kana bisika ya lolenge oyo ata na ba mbulungu ata na ba carrière ata na ba atelier bisika nyonso ndesali bisika bokozelaka biso po mosala na biso ali ko monisa misala mizali ko salema kotombola yango penza na kati ya molongo ya mokili tondi bino botondi balandi ya Vom Television na tango pengonga obo misali bon penza ko pesa biso na etando ya bonsomi ya bwania pe ya bona musiba indo na pongi na nzela émission Misala Miabato ndeko na ngai e mazengo tokutani lisusu pe toye lisusu epai ya maître Matupu esika o wapi tozalaka pe longo na bango na kati ya émission na biso Misala Miabato kokuta na biso sumu kolomwa lelo epai ya bandeko balandi nini boko kotalisa bango mbote ndeko mupepe mbote pe na bandeko balandi ya Vom Television tozongisaka penza matondo ya mingi na confiance pe fidélité yebo pesaka biso balobeli na bino tango nyonso ya émission Misala Miabato émission oyo ezali kaka na likantise moko ya kolongola bilenge na milimo ya fainéantisme botaou bolembu kokotsa bango penza mingi na kati ya mulimo ya mosala pamba te mosala ezobezalaka te kasi moto nde azoba azalaka poto sepela lelo na ba mikili ninge tongami poto sepela na o nyonso tozala ngo na kati ya mokili eza à travers misala kasi misala yango na kati ya continent na biso ya Afrique ezali bongo négligé surtout basali yango misala ya maboko bato ba considérer mingi ba misala a préféré za na ye docteur a préféré za kasi soki ba yukaka moto asala ka misala maboko do bazomo lokola moto moko azanga tina na kati ya vie nzoka nde bomo ya bato na kati ya mokili sima mibongo na kati ya misala ya bato yango mukumba oye tozwa ngai na ndeko mupepe ko kendaka bongo tango nyonso ko solo na bande ko yeba sala ka misala yango ko kabona bongo lisusu makanisi longe kani misala yango elekelaka o mokolo na mokolo ndeko mupepe
Matondo mingi lipasa na ngai manzengo bande ko bande Vom Télévision na tina ya koyeba tozwami awa na établissement Plo Bok et pa ya maître Matumpu oyo wapi bango bazali bongo initiateur ya likanisipe ya activité oyo ozali ko salema tokokutana na bango tokosola na bango pe bokolanda bango lisusu penza na bokebi nyonso kolimbola kasi na bino ba bozwi biso mokolo moleto ba ete ezali mbala ya liboso te koya na biso na kati ya établissement Plo Bok pa ya maître Matumpu tozala na bango neteni ya yambo awa toye na bango lisusu neteni ya mibale kotala lolenge évolution ya misala ekoli makanisi nini bazana ngo lisusu ba difficulté ni bakutani nango sima na biso awa nde tokoyoka penza bango na bozindo elongo na bandeko basali bazali na bango kosala penza musala na kati ya établissement Plo Bok et pa ya maître Matumpu nde bongo papa na biso mbote papa mbote mingi ba jeune boni santé kaka ya biso bakoko malembe bo sunga bandi ko balandi Vom Télévision baye bazili bakoko na bino pona mbala liboso lisusu mokolo mwalelo baye bananu kombo na bino pe nani obozali na esika otozali awa tozali na avenue bypass courageusement avenue Matumpu na cité verte tosalaka brique mais toi na ba projet mususu tosalaka tokosolola ngo tango ekokoka lolenge maître basili boko talisa botalisi kombo te bolimbola bandeko balandi kombo na bino pe musala o bino moko bozali kosala penza na esika o ngai kombo na ngai papa David Matumpu Mamfuzi naaki enseignant naza retraité mais musala ya brique oyo na bandango na 74 ti lelo nasalaka yango moto dépanenga après pension soki yango te peut-être nde si nakufa mpona na bacrise oyo bato bakotraverse so oza na baprécaution te okosuka na pasi matono mingi balandi ya Vom Télévision tolandi papa Matumpu ndenge bauti bongo komitalisa bango nde bazali initiateur penza ya établissement oyo donc mobandisi na yango pe ye moko nde kolo ya esika oyo tozali papa Matumpu oyo ezali mbala na biso ya liboso te koniata penza makolo na biso na établissement na bino tozalaki na bino neteni ya yambo tosolaki na bino botalisaki biso bokoki kotalisa biso toyebi na ntene esika oyo tokomeli lelo na lolenge tokuteli mosala botalisa biso évolution ezali to pe bongo shit ezali na ngamo na bino botala caméra mpona kospike bandeko balandi liboso tokotonda papa Mayimbi oyo azalaki chauffeur ya général Mobutu maréchal pona ye mutu atekela biso et puis apesaki biso lisese moko alobi yo mutu so baboti yo pe bota tango yo boti okobokola bana te il faut otonga pona bana balala na ndako après il faut olona pona bana balia musala nde mutu epesaka kolia goyigoyi soki ovandi ne Nzambe afutaka paresseux te. Si vous êtes paresseux, donc avant de manger, il faut travailler. Même avant aucun des toilettes, il faut lire. Si vous n'avez aucun des toilettes, Yangoana, Bana Bazoni, ce soir, toi, ne sengo mingi, Yako Laxare Bango, que Misale Yako Sale Makak. Malgré que conjoncture, bien sûr, Boyebindenge, tout ça, qu'on leka. Mais Nzambe akosimba biso liboso Nzambe misala sima. Et là on a koyebisa bino. Nzambe c'est le premier travailleur parce que liboso akelaki mokili il a travaillé. Aloni akone biso banzete atili biso kolia bambisi banyama. Mais il faut tout d'abord aller le chercher pour nous lia. Pour nous lata, pour nous salama comme surtout il faut luka mais que luka ezali liboso musala. Matono mingi bandiko balandi Vom Télévision papa Matumpu alobi mosala ezali kosalema bien que ba conjoncture ya mboka ba uti pe kotalisa pena makanisi na bango esika o wapi yango eutaki papa Matumpu bo uti kotalisa biso awa na introduction na bino ke bosali depuis 1974 bolobi bo bandi mosala ya brique wana ya kolokota mais c'est comme profession
musala pona kolesa ba famille ebele parce que na ba travailleurs awa ba mususu tosala bango plus de 5 ans mususu ba kufi toza kolela pe papa na biso moko tozalaki na kobetela biso baclostra papa Kimboko auti okufa bakoenterre je crois bien na semaine nzambe azwa molimo na ye na esengo tokaboli mpenza mawa elongo mpe na libota papa Matumpu bolobi bobandi mosala depuis 74 ailleurs sikoyo na établissement na bino moko plobok oyo esika oyo tozali bosunga na bandeko balandi bayeba ebandi wuta mobu nini oyo établissement yango ebandi oyo lelo tokomi mpe na bambula boni mpe maye oyo si boréalize na kati ya parcours na bino oyo bosili bokoréalize na mosala mwa bino. Bon na misalo ya brique na banda yango na bumbu nasali toye na Ipen croisement na Masikita croisement marine Masikita tosali wana à peu près 14 ans tolongo wana tomati na croisement ya nzela Selembao route Matadi mbano nini tozwi déjà yango topesaki biso chance tosomba mabele oyo ya papa Mayimbi yango epesi biso pe chance tosombi zamba yango epesi biso ndako totongi par-ci par-là yango epesi biso mbano tobokoli bana bakomi baingénieur kaka na musala oyo ya brique na élevage nde esika papa Matumpu azomonisa ba œuvre na ye azosunga pe mabota azomibokola pe azomitambusa penza na molongo mokili lolenge pe tokosolola lisusu na bandeko basali misala bazali kosala mosala elongo na papa Matumpu ndeko nanga mazengo tolandi penza papa Matumpu lolenga lobi uta banda mosala na ye depuis 74 surtout calculer biso na bino bandeko bande Vom Télévision 74 kino lelo toza une affaire ya 49 ans ou 39 ans comme ça 74, 84, 94, 2004, 30 ans. Surtout sur 2024, on a 40 ans. Il y a Moussala au Bobandi. Donc, on a 39 ans, ou tout le coup, on a 2023. 39 ans d'expérience. Papa Matumpu Basana Katia Moussala, Botala Biloko Basali, Baloï Batongi, Basombi, il y a un été Moussala ya Zoba ya Kwalakati, Kasi Motonde ya Zoba, Penzande ya Kozalaka. Ce qui Papa Matumpu ya Waki Soni, ya Kosala Moussala Oyo. Ya kobeta ba brique to pe ya ko créer activité o lelo onda zali na ba oyo azali na yango te linkolo ba tolongola soni to mikodisa na kati ya mosala ndeko mazengo lolenge to landeli penza papa Matumpu to sangite bokosanga te nini pe ya ko bakisa likolo na yango matono mingi bandeko balandi Vom Télévision et c'est en makasi pena papa Matumpu to moni parcours eza mulai depuis 74 kino lelo 2023 parcours peneza mulai. So na kati ya parcours na bino papa Matumpu botel si biso ete bo zalaki bongo bozwaki pension nde boyo kozali kanisa kosala brique na banda tangu na ka enseignant na la obetaka ba brique na ngai tangu na ko jwa pension na za ko kobati lelo donc le kanisa brique ezalaki si on pona bo pesa ngo forme boye tangu bozwi nde pension nde boyo ko pesa ngo forme ya activité to entreprise boye tangu na ko tangisa soki nake tour à tongo na midi naza na babrique to bato bakosala na bimi na zongi toza kosala betele sono lisolo papa Matumpu banda koleka na ndenge nini po bozotangisa kote bozolandela ba activité donc kote na bono mikablo na ndenge nini na mutu nyonso to oyo aza komibenga mutu faut tout d'abord oza na vision 2 il faut na amour ya musala oza kosala 3 il faut linga musala oza kosala parce que la vision te oza na esprit de créativité te oza na ordre te moyo sala eza te pona na kolisa misala oyo pendant les vacances moi ça aza kotala na lupango na ba travailleurs ngana kosala voyage kokende ba Congo ko jwama ba biloko ko ya kotekaka na biloko wana to ako bakisaka mayele to ako bakisa moi to ko jwa dépôt ya ciment na tango na papa Nif a initié biso peta biso ciment wana
toza koteka sima wana toza kobeta brique ale misala mpe ebandi komata ntango nde kozwa pension nasengaki pension prématurée mpo nayebaki déjà ke epai nini naza kokende se préparaki déjà se préparaki ntango nde kozwa pension nayaki na problème teke na ya mitungi je pense deya si nakomaka deya chevronné na mosala wana matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tosepeli mpenza na parcours ya papa maître eza mingi te baza na vision wana ebele bazozela azwa mbongo ya pension pour créer boutique a créer ni azoyeba te ke vie ntango oza na bomoi vie ezokontinue elobi nango papa maître nzambe alingaka parise te papa maître toyemoni bino na kati ya activité toyebi te boza na bana boni mpe bobimisi déjà boni oyo bazosala mpe déjà misala oyo mpona kolakisa bato etusi tolakisi babrike déjà awa na ngambo ya prince wana en face na yo en diagonale pati bango aza kuna toformaki bango awa bon oyo mpe bakomona bakotoka mai kuna mpona bango kuna mai eza te bawuti kaka awa bati basali mpe baétablissement ya bango moko bamosusu bapanzana meme na nzela ya kimwenza forme na biso bazali wana balandi Vom Télévision papa maître penza baza na vision ya kosunga penza jeunesse pe ya kosunga pe mboka ndenge mokonzi mboka zoloba tosunga bango papa maître aza parmi bato bazali bongo kosunga bango moto na vie il faut kozala na vision elobi papa maître il faut kozala na vision ko se limitaka te premièrement faut olingana no musala yango omipesi omikotisi na kati nango pe kozwa résultat po musala ezoba ezalaka te lipasa mopepe maloba na ngambo na bino matono mingi ndeko nanga mazengo en tout cas tant que tosali calcul ya ba date ya papa maître ça na mosala ebimi 49 ans eza 39 ans te mais ali 49 ans au papa maître basai na kati ya mosala na bango oyo elingi koloba ndeka bango batalisi motono se sien ko préparer pona ko lokoyeba ko bongisa lobi na yo biso lobaka yango moto tonga za na bokasi na nzoto ezali sika oyo pa komisalelaka pona lobi na ye papa maître abongisaki ya ye à venir ya lelo yambokutu na nozo pension ya mosala tango avandi nde omoni asali activité oyo komi kosunga ye bana na ye bakitani na ye koloba atikeli bango déjà héritage ya malonga na biso pe lisusu ba tozali na ba possibilité lelo ya komisalela mai oyo singi to misalela tala makanisi ya malonga ya kolanda yango oyo tozwa te makoki na biso bwaka yango na ba ambiance to bwaka yango na ba dépenses inutiles mais to luka to sala eloko oyo kotika la libela na libela poto yebi lelo ata zate bana na ye bakitani na ye bakoluka bongo kokoba na œuvre oyo papa Matumpu bazana yango papa Matumpu tozongi susu epai na bino penza na kati ya activité na biso oyo na établissement Plobok bosala ndenge nini longo na basali misala yango pourtant to yaki bazalaki nandu basusu tango mususu baki ba engager te to ebite na lelo sima na biso bobongisaki maemoko ya koengagaka batu oyo bazali penda lokolo baloko ba salarié to bo kenda kana bango na lolenge nini ozaka osali ozwi mbongo na yo osali ozwi mbongo na yo pona ko cumuler ba mbongo ya batu kolia yaka facile mais kosanza ezaka pasi na onda linga kosanza te yo lia ya yo ngai pena na lia ya ngai tant to yaki tuka liboso pa Matumpu to kutaki machine ya brique zo sala bandeko ba kosunga biso na bilili kozula biso machine ya brique za na ngamu na biso to kutaka yango penzi zo sala démarrer nyo so tumele to yeto kuti yango ezo sala te to yebite ezali moko parmi ba shit et baby to pe difficulté nini oyo bokuta na yango sima ya biso koleka awa tant to sala ki elongo na bino bon difficulté tango ba chinois be ko sala nzilo oyo ya bypass ba câble oyo ya minene ba yibik ba câble si oyo komaka ba brin ya mike yango to ko salela comme yango supportaka fo triphasé moi to sala la machine ezate donc to komika ko beta na maboko to sa ba démarche pona batu ya SNEL baya kotila biso câble donc ezate ke machine de baby mais ça problème ka de courant kaka soki courant ezali siko to na projet to tia machine à fufua to tia machine à kolika nguba to tia kamie utaka bandundu olie batu bakende kaka batadiki bala baya kosomba ka deja ka biloko kolia à partir
dans la projet ça l'appelle chambre froide mais possibilité exacte donc ba konji ba meka ko salisa biso pona ba lukela biso crédit na keneki na awa na ndini banque ezali awa bon on ne peut pas donner de crédit aux hommes de troisième âge. Mais il y a troisième âge, il y a makanis. Il y a crédit. Il faut que Luka, moi, to. Matono mingi wana kolela ya maître Matumpu par rapport ya financement aux aliko senga mana bango po ko rabongo penza lisusu ko luka ko evre na musala na bango. Mais pas Matumpu to remarquer awa boza penza na principal route ba passe boza na principal et pembe na bino pe awa la police eza wana to éviter na mayo etali sécurité apport penza ya l'état et nanga mona bino ba ya misala boza liko sala awa ezali nini bakoyaka pona ko assister bino topeka kana ba taxe nenge mokili na biso oyo emisana na motungisi ça pas la taxe tracasserie dans le cas partout parce que batongo ya l'état baza payer baza bien payé. Il faut luka na bino bato boza ko produire bon laisse ka bango ata moi le muke mais bon ezali mobuta lobaki soko jumu ndenge pesa pe ba baninga il faut que ça tout le monde parce que oya zangi yo mutoza nango pesa e mais ça on a ninga mabete tracasserie mabete il faut qu'à compréhension la police a muyibe commis partout pour un encadrement exactement to baka makambo kaka ya ba jeune ba yeba ba mitia na misala soki oza ko sala na yo esika yo kanisa ko ke ndiko yiba osali na yo omelika mwa masangano olali kambuya ko yibeza te bana baza oza na bana kwa ba mai oboti boko la pe bango so yo boko la bango to ko former susu babandi na babandi kaka oko former lisusu babandi na babandi biso na bino bilenge elenge alelo elike alobi to kolobaka yango tango nyonso tango to alina na bokasi na nzoto luka komisa ela pona bolamu ya lobi na biso lelo oyo la plupart ya bilenge to mipesi na mayema zangi tina to bimisi makasi na biso na kosimba ba machette na kobunda na koswana na ba ambiance katwali ko bosa na lobi to kokende kolemba to kolengela bolenge na biso to pe mo bompaka na biso lolenge nini bandi ko balande vom télévision yango émission ye ezali na tina kolongola bino bilenge penza na molimo wa goigoi molimo wa botau kokotsa bino na molimo wa mosala tozala wana te pona koluka tolata bamona biso tozala wana te pona koluka basalela biso te biso moko to mitia na kati ya mosala po mosala balobaka yango ni zali tata na mama yeba talo wa kwanga na tango baboti bali talo wa kwanga eli tango kosoma kwanga mongo ele na sena wenja selemba ote mais li talo wa kwanga ya koyeba komo lukela po loyi baboti bakozala te misala ezali tango mosu ezali pe koluka batu o esengi ba kosala ngone sika obino bozali kasi bilenge botala kaka lolenge tozali komikamba pe komitambusa na kati ya mokili yango tolobaka na nzela émission ye misala mi bato na nzela ya Vom Télévision tozali wana pona ko éveiller penza conscience na bino bilenge pona kolongwa na molimo ya distraction tokota penza na molimo ya mosala papa maître tomoni bozana elongo na bandeko oyo bozosala na bango pe mosala na esika oyo ekosenga mana biso pe tokene koyoka pe bango kozwa pe lisusu bongo makanisi na bango lolenge nini oyo bazali bongo komitambusa na kati ya kozala na bango sima wana neto kozongela bino pona kolokosala penza lisusu bongo conclusion pe maya kotalisa na bandeko balandi ya Vom Télévision ndeko mazengo to ebite mbodoka mona parametre pona eteni ya yambo soki bokozana moko to mibale ya kobakisa po totala pe lisusu bandeko basali mosala o bazali na bango elongo bandeko balandi ya Vom Télévision tozali bonka kokoba kosolongo na parametre kasi tozali pe kokende lisusu ndenge lipasa mpe batalisi kosola lisusu na ba élève po mettre batalisi biso baza bongo na ba élève o bankadraka malgré misusu mabima kasi misusu pe bazali papa maître tonga tutu na bino motuna moko concernant kaka musala na bino po bowumeli na musala ngo ya brique bowumeli différence ni ezali na brique babeti na zelu na brique babeti na poussière à kayas ezala ngo na différence temde yo muto ko beta brique yo mutu okosala parce que tout d'abord koyeba ko doser kala to ko sala kana ba brique wana est-ce bandako batonga na ville bukana ya zelo na zelo ba china bato bayeli biso makambo ya poussière
différence eza nango te dosage mai na kobongisa kosala mosala na motema moko parce que kowela babénéfice ya mingi te mais wela renommé na yo ebeba te bato bayebi soki basombi epa na yo eya biloko moko ya sûr bandeko balandi ya Vam télévision boyoki différence eza na yango te po lelo ekomi partout ke biso topréféraka bruke oyo babetaka na kayasi ke bruke ya zelo nzoka zelo ezala yambo bapoussière ya kayasi wana ya donc tokonsome mpenza ya biso totika kokonsome mingi baoyo baétranger bazoyela biso yango ezoboma yango ezobebisa baqualité meme ya baconstruction na biso yango ezobebisa makambo ebele na kati ya mboka na biso tokonsome ya biso ekosunga ya biso mpenza lipasa mopepe matono mingi bandeko balandi permettre tope miso mwa mokie tosola mpe lisusu elongo soki ntan ekozala toza mpe na atelier ya justage awa bajeune kaka mpe toforme me basango eza kokende so tolongo awa enolakisa bino mpe epai nasali jardin na ngai na une semaine et 4 jours bon naolakisa bino mpe kamwa poulailler na ngai bomona parce que na biso ekolia na ntongo ole awa na midi ole awa na pokwa ole awa mais sikoyo ekoma kaka ole awa moyo tonda bien exact matono mingi bandeko balandi ya Vam télévision nyonso wana ezali na kati ya makanisi ya koluka kokreye kaka baaktivité oyo ekosunga mpenza tokoka bongo komisunga mpe tosunga lisusu bandeko batozingami na bango elongo avec Nimbala Mantiadila MB Pro autrement dit totambusa bilili mpona kosolola mpe lisusu elongo na bandeko basali mosala yango Nimbala Mantiadila autrement dit MB Pro toza na kati ya mosala ya kolakisa mpenza monene ya établissement Bloc esika tozali epai ya maître Matumpu awa tozali lisusu elongo na ndeko na biso elenge pe lokola ngai na yo bayela ndeko bandi tozali bon kolanda bongo etando ya bonsomi ya baindo kasi na kati ya établissement Bloc epai ya maître Matumpu tokosola pe na bango pe tokoyoka lisusu makanisi mabango ndeko mbote na bino mbote bosunga bandeko balandi bayeba kombo na bino pe mosala bino bozala kosala na esika o ngai monsieur Imo nasalaka esika oyo epa papa maître mosala ni monsieur Imo boza kosala ay papa maître awa tosalaka tobetaka brique tobetaka pe pavé tozobeta balestrade ya bandako awa banda bokota epai ya papa Matumpu ça fait déjà combien de temps nga nasali 8 ans na ye 8 ans na ye na mosala oyo oyaki na mosala o déjà oyebi to yo yende ko apprendre esika oyo papa maître asalaki établissement na ye non nayaka nayebaka eloko te yende muta formanga na mosala oyo aformanga na mosala oyo mpo nayeba kosala yango donc soki tolandi malamu bandeko banda Vam télévision esika oyo ezala kaka te mpona kotekisa kasi tokoloba mpe ezali mwa école de formation eza école ya formation papa école ya formation mpo eforme biso tokendaka bisika ebele tosalaka mosala oyo mpo toyekola yango awa différentes sortes ya misala ni bino bosala awa bozalaka spécialisé na brique mpo tomoni baclostra tozomona badalete tozomona ni baspécialité nini mpenza boza nango na kati ya établissement oyo biso awa tosalaka bapiquet baborne cadastrale ezali babloc bapavé balestrade ya bandako babiloko basorte ya biloko ebele esalamaka awa pendant 8 ans wana nde esika boyekoleli mosala wana boyekoli sikoyo mosala comment ya kosala fabrication ya bloc ya kofabriquer lestrade ya kofabriquer pavé mpona badessin ya lopango oza sir mpe lelo soki okei quelque part bapesi yo marché moko songolo okolakisa mpenza mosala oyo papa Matumpu aformele yo na esika ozali oui papa nakolakisa mpo déjà tobandaka tosalaka yango déjà eza lelo te tosalaka babengaka biso na besika mosusu mpe bosali mpe bamoni mpe expérience ya mosala ndenge ekendeli na qualité ya brique matono mingi bandeko balandi ya Vam télévision établissement Bloc epai ya papa Matumpu ezali kaka te établissement oyo esalami mpona kotekisa kasi na souci ya koluka kosunga makanisi mpe ya mokonzi ya mboka lisusu mpona kolongola bilenge na kati ya délégance etondi na kati ya mokili na biso nzoka ezali mpe école de formation donc bilenge oyo bozangi mpe matière okoki mpe koya esika oyo oyekoli mpe mosala na yo oyebi lobi mpe yo komi mpe komisunga lisu na kati ya bomoi mpo balobi babimisi bana ebele ndeko na ngai yambo tokende mpe lisusu epai ya bandeko mosusu avi na bino bomekana kotalisa yango epai ya bandeko balandi oyo bazali mpe lokola bajeune lokola bino
batu oyo bandimi na bango komi pesa toloba lelo makasi koma ko bimela na bitumba kuluna ambiance na lolenge oui kotalisa bandeko na yo bilenge nini par rapport ya considération oyo za na ngona kati ya mosala tango bango zo mona bango zo tambola na kati ya mokili. Bon, merci. Bon, biso comment on sikoyo ba jeune presque bazo faire ba comme une distraction. Au l'air yeko la musala bazo sala ba désordre ba machette ko boma ba tout ko kata ba tout eza distraction. Il faut bomboya bokoti na formation boyoko le musala image wana ya mabe ko longa kati na bino bon commandé na esprit ya travail bokotika esprit wana ke ya ko eza musala ya sonité po musala o ya ondele sarabiso to ko le bateke non eza musala sonité pour ceux qui to beti to saliboté ndako to vendre il faut bloquer betama donc alors to longa na distraction ya kuluna ya ba désordre ya ba distraction ya ko vendre ke besika ya ba groupe ya redisité sur batu to yo ko lande musala to yeba musala pour na avenir na biso lobi toyo kola musala toyo ba musala pona vient na biso lobi wana conseil ndeko na biso ba pesi et pas na bino penza ba jeune bandeko bongo bilenge ndi pasa na ngai e mazengo toza ilongo na bandeko na biso awa bazali ko sala musala au four moulin toyo ki bango penza na makanisi to bazali na yango bokozanga pete moko to mibale ya kosola lisusu elongo na ba ndeko na biso basali musala na kati na wesika. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tozali bon kokoba kosola elongo na bandeko ye bazali bongo kosala mosala awa na kati ya établissement po bloc ya papa Mantumpu moko pe ya bana parmi bana o ya encadré tozali bongo kosola na bango lisusu toyeba ndenge nini bakoma awa pe mosala na bango ezali nini papa mbote na bino mbote papa bosunga bandeko balandi ya Vom Télévision bayeba kombo na bino nani pe mosala na bino nini bozali kosala awa. Au Moussa Msolo zali ko sala ezali les briques to betaka brique to betaka brique papa Matumpu boya déjà boyebi musala to papa Matumpu bozoye kola musala bon to ya déjà si to yeba déjà musala boyeba déjà musala nako yeba musala boyebi ko beta kaka brique to boyebi ko beta ba honesto monya ba dalet ba claustra na ba omsu to monya. Bon, awa ezali multi service to betaka brique to betaka borne ba piqué ba pavé ba claustra donc nyonso to betaka ba brique ba piqué ba borne ba pavé ba balistre donc biloko belé penza papa Matumpu betaka sikoyo na kati ya musala yango bosala ka musala yango po mbala mususu botanga kite to eloko ko sa exécuter na vie yango bosala ki musala otonini et zali pona bongo te parce que la conjoncture actuelle yo mwana mobali il faut ba musala po pona ko bikisa foyer na yo na place au sala mobula buzoba faut ko za place musala pona foyer ba na ko bika donc bozana foyer zali to ba responsable papa ya bana boni nazali papa ya bana 4 bozo se retrouver quand même na kati ya musala ngo oui tozo se retrouver muke bandeko balandi ya Vom Télévision ndenge tolobaka ntango nyonso musala ezoba ezalaka te kasi moto nde ezoba zali totala bandeko na biso bilenge bazali bongo kobeta brique me bazobokola bana elongo na mwasi na kati ya ndako azo se retrouver pe na bino babomonaka ete bamisala ngo ezali bongo misala ezanga ntina bolongola conception wana na kati ya mutu na bino pamba te mosala ezoba ezalaka te toyebi te tolini ni papa bokoki kopesa na bilenge iye basous-estimaka mosala yango bamonaka ndeti ezanga ntina tolini bokoki kopesa na bango. Bon vraiment tokosenga pena epai ya Nzambe vraiment asunga bango pena apesa bango makanisi ya malamu mpo lobi bayekola mosala mpo esunga bango na kati ya société mpo babokola mpe bafoyer na bango na ndenge ya malamu babokola bafoyer na bango na ndenge ya malamu donc bosengi na Nzambe apesa bango penza conscience wana. Bandeko balandi ya Vom Télévision tozali bongo kokoba elongo na nimbala bosidi bongo koyoka avis ya moko elenge o basali bongo kosala na kati ya établissement centre de formation obindeko mpepe centre de formation ya papa Matumpu pe na oyo bongo basili bongo koloba kasi tozali bongo kokoba elongo na bandeko mususu lipasa mpepe matono mingi bandeko bande Vom Télévision ndeko bokena no mukete to bombela kibino mutuna moko po meka kosunga na bandeko balandi lelo o tolandi démarche ya papa Matumpu ndenge balimboleli biso e bandeli na bango babande ko sala bazaki enseignant mais tant bamoni bakomi pemeni ya kosisa mosala nde bamakoki bande ko zwa nde salaki ete babanda pour créer activité au pona kosala mosala lelo bino pe bozo sala mosala ya kobeta brique oyo bozo beta ngo na nzoto
o lobi ko kipe ko lemba tango bozwaka mwa moke na bino bozwaka bien que bozana ba famille loyi bozana makasi bozana ngote lelo ya kotombola brique lolingi bozotombola bosala ka ndenge nini bozana ba compte épargne to nyonso suka kaka bon lelo to lié lobi to kozana biso lisusu ke biso na système soko suka mwa moke to boka ba carte na biso après la fin du mois retirer moi quelque chose ezala kaka juste pona ko la musa makanisi na bino bilenge ya koloba ete esika nyonso o na lingi kokene kosala mosala tango nazali kozwa na silisaka te kokanza te lokola leo nazwaki boyelo pe na kozwaka kolala kola mokanzo ezali kokende bongo na kolemba yango ba koko baloba yo zali leo na bokasi lengelande lobi na yo tondi bino penza botondi mosala malamu. Merci beaucoup. Matono mingi bande ko bande Vom Télévision ne mbala mantiadila MB Pro botambo la biso bilili pona kotala ba différentes sortes ya ba bloc oyo tozali nango apo ba biso basala ka ba piqué basala ka ba bloc basala ka ba claustra basala ka ba dalet ainsi de suite botambo la biso bilili po bande ko balandi bako ka bongo penza komona awo to ko kende penza na konana pemene pene ya libongo pona ko kabwana elongo na bino bande Vom Télévision kasi Papa Matumpa la kaki biso bazali pe na mwa moke atelier ya justage ya limoko ya makanisi pe ya bango pe lisusu pépinière to lo bato pe bongo mwa elanga élevage mwa ya bango biloko bazali ko milengela kaka pona bomo ya lobi to kozanga te pe ko tambusa bilili ko mona penza misala yango yambo to kabona elongo na bino bande ko bande Vom Télévision nembala botambusa la biso bilili Elikia ya lobi Bilenge ya lelo Elikia ya lobi Bilenge ya lelo Elikia ya lobi Bilenge ya lelo Elikia ya lobi Matono mingi bande ko balandi Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi baizo na pongi tolobaki na bino tokomi penza konana pona kokende ko benda suka ya manaka na biso ya mokolo molelo bouti kolanda biso na bino bilili lolenge nini nembala bauti kotambusela biso penza bilili pona komona ba différentes sortes ya ba projet makanisi pe misala ozali ko salema epai ya Papa Matumpu tomoni mwa elanga na ye tomoni epai wa bazali pe ko bokola tomoni atelier ya justage esika zali na yango malembe azali ko pusana pe ko kende ingi koloba soki déjà mwana tie pa ya mibale babosi to sala tango oya mileli nesika oya kokeli bakonzi ya leta totala pe mission na biso ngambo po à travers bango nde bazali kolongola penza bilenge na kati ya molimo ya distraction bino pe bilenge to baboti baibomoni te bozali na bana bazali ko sala eloko te lokola azali centre de formation ozali pe koyeko sa misala totinda bana epai ya Papa Matumpu bakopesa numéro na bango bokozana posa contacter bango to benga pour to koyekola pe misala tozwa mwa moke oyo kosunga biso penza pona bomoi na biso Papa Matumpu tomoni misala na bino tomoni makanisi na bino tosololi pe na bana o bozali ko travailler na bango to pesi bino penza longoni na makanisi bozana yango bomo izala molai pona kokoba penza makanisi o ekenekino na suka po botika penza héritage ya malamu na bakitani awa tokomi ko benda penza suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo
tant mosusu biso tozangaki mwa moke to mibale ya kotuna bino o etikalaki pai na bino lokola makanisi bokotalisa penza na bandeko balandi. Merci mingi ba journaliste. Moi la soka koli fo akola, soka koli te obengi e moro. Liki makambo ye kola ti de génération en génération. Yangwana tozana la construction tozana menuisier bazali, tozana ba électricien na biso bazali. Soki olingo tonga ndako ozala lupangu na yo obengi biso toye to banda fondation ti oya toiture na yo tokosalela yo. Donc bon ça déjà équipe na mobimba wana. Ezali même ba porte métal ya aluminium, même ba porte ya bibende. Bon, to ça peut associer na ba vétérinaire. Boko mona ba bilili ami des animaux. To ça na biso awa. Même ba aluminium ba vitre ezaka kana biso awa. Bon, dans l'avenir toi au Canada ça là bureau d'études pona on va ça makambu ba projet à construire surtout construction na élevage pharmacie vétérinaire eza la biso pe kaka bokomonango bokomona pe kama mini ferme to zanango mais ferme ya monene eza ailleurs malgré que ba chef coutumier ba ko tungisa batu na ko botola mabele batika batu basala misala bangota bakoteka bakolia bambongo biyenga mais puis to azala makanisia ko bongisa mboka. Matondo mingi bandeko bandi avant télévision boyoki à long et à large na bo pousser pe na bolai lisusu penza maître Matumpu Lolenga zali kopesa bongo makanisi mabango nini to ko bakisa likolo maloba na bango biso ko sangelo ko bakisa likolo maloba na bango ndeko mazengo tant musubo tikala ki pe na moko mibale ya ko talisa na maître Matumpu yambo biso na bintu ka bona susu na mukolo malelo. Bandeko balandi avant télévision tozali bongo solo na maître Matumpu wapikani li pasa mpepe tozali na bango basili ko babongo to komi penza ko benda suka mais moi mutuna moko to tikala ki na yango pa papa Matumpu to ebité butalisa bandeko ba mona ka to soli na bino mambo brique mais pour muta somba brique ya qualité ya roye bango ndenge ni soko linyo somba brique ya bien beta liboso brique yango koko soko yoke za ko lela kwa mulangi wana brique za bien brique soko noke limbula oke okutango maye bimi za brique ya malamu te brique ifo bombaka mai bon brique pe ko tesango kwesango na songe moko boy soki bukani te ko bukana c'est différent monique soki kwe bru e panzani wana brique za bien te mais soki kwe e bukani kaka lokola ndambu mibale wana za brique ya bien. Bandeko balandi vom télévision bosili bongo koyoka qualité ya brique ba papa ba mama bozana bandaku bozotongisa bandaku ba maçon bosili bongo koyoka qualité ya brique na ndenge basala ka brique donc échappé te enyoko la binote lobi oke simbi brique moko boye ba kosi o eza qualité te qualité yango parametre basili bongo kolakisa papa mettre condition ni za pona mutu aya ko travailler na kati ya activité na bino. Tout d'abord ozala apte soko za apte okuya kosala na yo en plus de cela faut linga musala oyo yeli en plus encore muyibi to boy muyibi parce que muyibi mtejo isaka batu sima bon kaka ko linga musala na yo za ko sala comme bito linga ngoyo pe linga ezala ta bino kombolaka ko kombola peza na tina parce que sur plate za salité bon ta ba bino sukulaka ta wese sala parce que batu ba sepelaka na wese na bino. Bandeko balandi vom télévision musala ezo bezalaka te kasi moto azo banda zalaka to lobaka oyo mingi po tozomona batu mususu alataka propre alati cravate mais musala niko na kosenga batu c'est que yenda za moto azoba wande musala ezoba papa maître basi côté sabiso il faut que ça la apte énergie oza nango lelo elenge lelo yango te ko zala nango lobi
préparer lelo pour lobi na ezala malamu awa papa Matumpu a préparé qui lobi na ye tozomona résultat yango yo tolobaka yango mboka etonga makabongo na losambo te kasi mboka etonga bongo na misala totika bongo komi pesa mingi na ba croyance moko boyo ezanga tina ezo apporter biso loko tezo lekisa biso bilenge penza tango kasi toluka mingi komi kota na misala pamba te esunga biso lelo esunga biso pe lobi na biso lokola esungi papa Matumpu maloba ngamu na biso pesa mpepe totondi bino botondi bandi ya Vom Télévision bopesa ki biso tango pe ngonga ya kolanda penza émission misala miabato awa to bendi pena suka papa Matumpu bopesa numéro ya téléphone pour ceux qui bato bazali na posa ya kosala même bacha babenga bino po bayeba bakosomba brick na talo boni bakosomba clostra bakosomba piqué bakosomba dalette pe bongo na talo boni bopesi bongo numéro ya téléphone na bino numéro na biso zali 081 822 63 44. Je reprends. 081 822 63 44. Matono mingi bande ko bande Vom Télévision wana ezali bongo numéro ya papa Matumpu. Na biso tokozana na posa ya kosala basha epai na bango tokozwa penza lisusu ba prix epai na bango moko na kobenga bango na nzela ya ba numéro ya téléphone pona kozwa pe biso lisusu basali na bino na kati ya émission misala mia bato na nzela Vom Télévision boko benga biso na ba numéro iye 089 33 28 088 089 33 28 088 op 090 47 12 495 wana nde ba numéro oyo bokoki kobengela biso na émission misala miabato ozali bongo ekoyamba bino kokoma isika télé na bino ezali kokoma isika mosala na bino ezali pona koluka kosola pe kokabola penza lisusu bongo makanisi elongo na bandeko balandi bakopesaka biso tango pe ya kolanda émission misala miabato totondi bino penza botondi kimia ya mfumo kimbangu eko kozala penza okati ya bomo na bino biso na bino tokoba kokuta na lisusu na nzela ya Vom Télévision pe na nzela émission na bino misala miabato mokolo nyonso ya lundi na ngonga ya 19h pe rediffusion mokolo ya vendredi na ngonga ya 16h botikala malamu.